chers téléspectateurs, merci partout, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien. Donc nous sommes toujours là pour vous informer comment les artistes sont en train d'évoluer, toujours ici en République démocratique du Congo. Donc vous avez une émission Nabino Choc culturel où ils arrêtent toujours pour les Sabino Ndengini les artistes vont évoluer. Nakati Mboka Nabiso. Donc na yebisaka bino information ils arrêtent toujours na émission parce que awa nde bisika to lakisaka bino ba jeune talent na bambiaka oyo basalaka déjà musala ndenge bazo évoluer. Eza bongo yango nde to masolo to kobeta mokolo lelo mais na koyebisa bino que émission na bino elikaka chaque lundi na ba 16h juste. Donc bolimisa biso pona moi retard moke eza ba erreur technique nento bani na retard mais rediffusion nango eza rappelé chaque vendredi na 13h30. Tozalaka wana nga muumbu na bino André Chitala oyo nasalelaka bino musala toujours pona kolukela bino ba information ndenge nini ba musicien bazo évoluer na République démocratique du Congo. Voilà, c'est un peu ça. Donc, masolo to kobeta lelo, nazo yebisa bino ke nayambi moko ya ba musicien chrétien o to kobeta na masolo, beaucoup découvrir parce que nga na yebisa bino ke awa musala ndi musala toujours. Tant que oyebi musala te ko poussa na teme. Tant que ozomona mutu apusa ni seke ayebi musala na ye, yango ndi to kobeta na masolo ndende ko na biso o to kobeta na masolo Fabrice Ntambwe. Fabrice Ntambwe azali moko ya ba musicien chrétien. Azalaki ko évoluer na groupe Gaël oyo ezalaki ko kambama et pas musala nzambe ale muloto oya kufa que son nom repose en paix que son âme repose en paix mais pardon et que to yambi a poto beta na masolo ana pour bo découvrir masolo ezali ndenge ni. Bonjour mon amour. Bonjour papa. Bonne santé. Ça va ça va nangolo na sepeli parce que le bina ngolo ya nani nzambe ngolo na ete ngolo mishu pour solliciter biso to komo banga trop bino parfois kozolo ngolo soki ya nini ezanga na ngolo ya nzambe tata yango merci vraiment et to sepeli ko ya mayo na émission na biso ya choc culturel lelo to moni oyeli biso groupe belé na moni ba bogar bazali ba vrai chéri bazali tozo e bananu te masolo nyo memeli biso. Premièrement, je peux vous merci pour l'opportunité aujourd'hui et puis ça m'a dit à l'émission parce que banda mikolo belé to banda ko préparer et le nzamba sali tengulu to za la source a fait que bana nzambe ba découvrir oyo kolo atikati na biso ya mibale na yeko yebisa bana nzambe eteke na memeli bango elubu oyo elamba mina maboko na ngai te ngai nazala ngai juste esaleli oyo kolo aponi po elubu oyo imi mankembo na bomo ya bato. En tout cas yo zali mwa nzambe po omemela bango elubu oyo ezali ko mema nkembo na kati ya bato. En tout cas to sepeli trop pour na façon de s'exprimer mais lelo komona yo awa expliquer biso na parcours na yo zandeni masolo ya musique ango yambi yango ndenge nini ezala kaka soit vana yo na ndako bimi musicien to ezandeni ngolu mutu abotama nango déjà parce que mutu azala déjà na ngolo wana mais esengeli kozala mutu moko ya malamu ya ko orienter yo donc brebis soki aza na berger te akobunga nzela ntango berger amoni déjà ke brebis aza na eloko moko oyo ekomema gloire na mitema bato asalaka nini azwi brebis wana encadré nga nazalaki brebis moko na bimi dans le hasard te nazalaki formé na kaka ndenge toloba na groupe Gaël oyo kamamaki na papa Alain ngolo wana ezalaki déjà le talent par deux ezalaki déjà mais peut-être eloko moko ebanda kozanga yango nde sikoyo ya accompagner ngolo po bato ba découvrir oyo nzamba tikati na ngai. Donc so to comprendre bien eloko moko ebanda ozanga seke babanda yo ko camoufler yo donc ezo simba te po kuna ezaki bato bambiaka bazalaki kuna il faut yeba eloko wana na groupe wana groupe Gaël ezaki na bato quand même bambiaka c'est que yo balinga ba misa yo te bakando ko tufe yo bambiaka te soki nazolobela eloko wana ezaka juste ngolo parce que omoni ezala bato ebele bakomi kozwa musique bango baza na ba talent baza na yango or talent ezaka juste eloko ezopesa ba émotion eza biloko ezomelaka peu de temps après sili nango yango komona moto asali nzembo boye esali succès 3 mois 4 mois après sili nango parce que loko wana nde banaye kozanga eloko wana nde yango nde sikoyo nzambe otalesanga na mungumbu na ye pote eloko wana emema nkembo na bomo ya bato donc grâce wana esangani na ngolu yango esali explosion po bikamo esala. En tout cas moi maboko pour la président. En tout
cas, ça il va bien, ndenge outi koloba parce que sans grâce et Nzambe donc oko sala le rote. Yango toujours évoluer toujours, bato bazola na biso na banda kuna yambi moko ya ba musicien chrétien, nde frère na biso Fabrice Ntambwe. O toujours beta na yema solo, o yazo kamba groupe d'adoration Chama, na yibite Chama et lingolobani. Bon, Chama il y l'éternel est ici. Parce que place nous surtout kendaka ya kompana biso il est présent. Ata na se apongi azali. Ata toto tambola azali. Yango to bingi Chama. En tout cas, maboko pour la présidente. En tout cas, merci beaucoup. Lelo komona yo zana groupe munene, lelo ozui déjà quand même bato baza ebele ozokamba. Eza eloko moko facilité. Siko se to vakandenge na bango pona ba transport na bango tambo ki boya ko répéter ezala ndenge. Bon, pona wana pour le moins biso moko na mama koki kola zo pesa biso tozo bunda nani. Vaut mieux pour ça quelque chose que aux ana ngozo salate. Ate ya mukie wana tango zo sala Nzambe au sala na ko puye kana loko na pe ko yana ngomene. Na mama mukie wana tozo zoana na ngozo sala ete groupe ezala ndenge za et puis na ngolo ya Nzambe tata. En tout cas, maboko pour la présidente, donc na ngolo ya Nzambe parce que Nzambe ndio mikozo sala pona kilo, makamuni so ezala bien. Mais siko eloko nini sala pona ke olongwa na groupe Gaël, lelo to monyo sali groupe d'adoration Chama. Bon, pour ça, le groupe Chama, ils ont volonté en Zambie. Parce que ni t'étais sans volonté. Ils ont volonté na yoté. Ils ont volonté dans l'Haïti. Ils ont volonté dans l'Haïti, ils ont volonté en Zambie. Tant qu'on Zamba lobby, biso to sali kaka. Le biso to sali ko la kaka instrument oyo ezalaki inutile. Donc vas oyo eza inutile. Nzambe a moni que no vas oyo eko servir be bato. Azu yango asala ona lulenge oyo alingaki ezala. Pote kembo ni talisama. Donc c'est un peu ça. En tout cas, pour te que mon étalisama, siko lelo ozana kati terrain, na ibité oza déjà na album bimisi, to ozana clip sur ça déjà et puis ça déjà sur le terrain ou de masoles andeng, ou expliquer bisonan bato bazana ndako ba découvrir. Bon, pour le moment, ozana nous na préparation à studio, nous préparer album et nous préparer mardi single, et ça posé na 3 titres. To dit que ce qui nous a passé ma profite au salle album. Pour le moment, ozana na mardi single. Pour le moment, vous avez un maxi single ou bimisi ou le bien 3 titres. Le titre en haut, tu peux y comment ou bien. Ouais. Titre le mardi single les ali El Shaddai. Le mardi single mobile El Shaddai. Le banzembo et tous El Shaddai. Tous en Tambou Sanga. Tous en Yamba Masanzoli. Vous en El Shaddai, vous en Tambou Sanga na Yamba Masanzoli. En tout cas, félicitations pour na moni bakombo pesi quand même ezo bala na penza na makambo nzambe. Siko toujours évoluer. Na yebite boza siko na niveau nini si déjà maxi singe na bino to bozana na studio bozo évoluer to ba produit esili na nte ezande bon produit esili na nte je crois ti ba semaine prochaine to ko sili sango déjà etikali kama ba finisseur c'est bon bilo amiki kaka pour to sili sango so to sili ici nde to ko lancer clip moko pour bana nzambe ba pambola. En tout cas ceux qui ne comprendre bien donc vous a déjà aussi déjà banzembo etikaka pona ke bo sala ba clip nango pona bana nzambe ba ya consommer donc sortie officielle nanu bo fixité non to fixité non bo fixité mais quand même na yebi ke oza déjà sur le plateau na banzi ke bato bazana ndako ba kolinga ba sentir quand même mo musala wana parce que balobaka TV za radio te to ko meke mpe ko sala pona ke obeta po ba yoka mais na moni otambola bato belé bazawa na ndena lobai kaka ba basi kitoko ba mibali ba bogar to komeke mpe to yoka pe moko na moko mwakombo na eloko pe asalaka na groupe d'adoration Chama to découvrir na après to ebandenya olakisa msala na bino na yebite yondi oza président olakisa ngana bandana nani vrai chéri to Frijo papa Dimitri il y a secrétaire à groupe. En tout cas merci beaucoup secrétaire bonjour. Boni oloba mwa makasi po bato bazana ndako ba comprendre yo et kombo nani o se présenter puis oloba eloko nyo zo sala na groupe d'adoration Chama. Oui, Kakane Otudi. Kombo c'est le frère de Dimitri. Secrétaire de la groupe Chama. Donc c'est tout quoi. En tout cas, merci beaucoup maboko pour la secrétaire. Merci.
nazongi lisusu pas frère na biso se présenter talande caméra bato baza ndako baza posa bamona nde elongi na yo boga otali caméra se présenter olobi pe eloko ozosala na groupe Chama. Merci beaucoup. Comme on a fait Christian, nous avons discipliné en Chama. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je beaucoup pour notre frère na biso. En fait, vrai chéri. C'est comme on a eu en la moulema, la valise, disciplinaire, un groupe Chama. Disciplinaire adjoint. Ah, vous avez disciplinaire adjoint. Donc, il y a des gens qui ont dit frère na biso. On a dit des frères na biso. En tout cas, je beaucoup pour notre vrai chéri. Amoni ache kabila bien. Maman boto la bino na moto. Bazo boto la bino na moto trop. Faut poser la souple. Bon, en fait, nagé je sais pas ser nanga. Ngai kombo na maman Adrienne. Nathalie conseillère. Ya bon. En tout cas, maboko pour na ser. Ya to ye le sais pas. Ngai kombo na sœur Oda. Chargée intercession. C'est que yo na yebi côté à intercession za makasi. Maboko pour na ser na biso. Ça va. Mes chéris. Comme on a exercé qu'il y a juste un chant passant. Juste chantre simple. Yo beaucoup j'en ai pas d'engagement. En tout cas, merci beaucoup. Beaucoup pour la série. Frère, pourquoi se présenter peu pour battre vous en découvrir là. Artistique dans le groupe Chama. En tout cas, félicitations. Maman beaucoup pour la En tout cas, félicitations. Bravo. Yaya, se présenter battu bayoka. Nga pour moi la Célestia Luyengi, naza chargé en intercession et groupe Chama. En tout cas, moi on va la série. Kapela la moi na mon musée na mutu na sima donc aza drummer oyo asala kapona kité groupe d'adoration Chama et bête musique bien. Ça ne pas c'est drummer ndé mutu aza moteur hein. Cela na no boga wana comme on a les frères bayoka yo na. En tout cas, on va beaucoup faire. Voilà, président Nazongelio, parce que le TV za radio té et là on a ina bilengi ya bato vraiment musala kitoko ndenge bozo sala parce que ngana découvrir ki déjà mais bato bazana ndako bayebi na nté musala na bino ndenge bozo salela ngo na koloba ke ngonga na biso eza moke to kende moi rapidement pour que to mona moyen ya kusala Jonathan ko bongsala biso na pona so ekota koto na ni na clavier ba bete la biso na musique bato bazana ndako ba découvrir na no soki masolo ezali ndenge. Bon, ça va, yo kana nzembo. El Shaddai. Pourquoi on peut s'y encore pour moi El Shaddai? El Shaddai est le bakaka, Dieu tout puissant. Donc nous avons besoin d'azali kolona nyonso. Donc nous avons tamo côté to koke ko conjuguer. Soit to luki na passé to moni, to luki na présent to moni, to luki na futur to moni. Donc ce boluki na présent moni Boluki na fiti bomonier nde El Shaddai wana. En tout cas, azangandelo azana sukate aza pe ne bandelité. Siko toko yo kanzembo wana pona ke batu bazana ndako ba découvrir na soki masolo ezande nini. Otomona moyen nini ya kobeta masolo ngo parce que masolo ezala toujours masolo mais il faut batu ba yo kapé bilembo na bino ndenge bozo betango ezande nini. Et puis, Dengue Toyoka Masolo Ezali. C'est parti. It's all in love, say
na façon ya koloba nano parce que nayoki mpenza omatisinga na dimension moko en tout cas maboko lisusu mpona président en tout cas nayoki vraiment chanson kitoko Shaddai en tout cas inspiration ozwi yango wapi osombi te bino kozala kaka na zozwa epa nzambe en tout cas merci beaucoup vraiment nous avons évolué une émission bato baza na ndako bo découvrir ndenge mosala ezoleka boyoki nzembo oyo frère na biso Fabrice ndenge ayembeli biso Shaddai boyoki nde loyembo ndenge eza mosala ezalaka nde boye donc biso toyaka koloba ebele te fo kolobela nde mosala donc kovanda na ndako te kocritique te yo oyebi eloko te oyebi koyemba même pas oyo eza bavoix ya studio te donc eza live bino mo boyoki ndenge mosala eza mais soki sikoyo babimisi yango ekozala ndenge vous toujours évolué nayoki Shaddai mais sikoyo nzembo nini mosusu eza na kati wana olobaki toza na 3 chansons nde Shaddai tambwisanga yamba masanzo donc tobeta nanu tambwisanga parce que nani nayoka ndenge batambwisi yo maboko nani nayoka ndenge batambwisi yo pas Jésus-Christ c'est ça non nzambe nde moto atambwisi yo atambwisi yo mpe okomi na centre de réveil spirituel en tout cas merci ozwi mapamboli beta nanu tambwisanga bato baza na ndako badécouvrir mpe namona mon pasteur Claude Kabundu alesa que je salue en passant vraiment moto asalela biso etandoke mpona ke tozala toujours cultiver bato bazala mpe toujours cultiver na kati ya ndako sans oublier maman Angèle Walesa vraiment merci beaucoup maman mpona basoutien na bino ya émission ya show culturel betana mwa nzembo esepelisa mpe papa Walesa esepelisa mama Walesa mpe esepelisa leader Van Walesa mpe évangéliste Trésor Walesa. C'est parti. Tambwisanga Sanga Yesu Salanga elembo Tatola Ngai nazali ya yo Yesu Esko kwemba ilongo na nga tambwisanga Yesu Tambwisanga Jésus Yengisanga Yesu Apole na yo Salanga elembo Yesu Salanga elembo Ilobana yo Yesu Ilobana yo Ndekuinda na makolo nanga Ole na bazela nanga Obonisa yo Obonisa mina Ekondisi molema Naposa Naposa Ilobana yo Ndekuinda na makolo nanga Ole 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 na bazela nanga Obonisa mina Ekondisi molema Naposa kozala na yo Nakozala Salanga lisusu Salanga nazala lokola Ponga na tatola Ikawanga yo na bomoi na ukali Isika yozali Isiko zali bomoi zali Noso ya yo ekoma yanga
Salanga isusi Yesu Salanga zala lokola yobongana tatunda Ikamana yuna bomoi nangari Isikozali bomoi zali Yoso ya yoe komayanga Uzambi ya yoe umea seko Félicitations, Tambousangaï. Et Salingaï, qui n'a pas mataki na dimension. Na s'est retrouvé dans la bataille là vraiment confirmer pensa que aux amwana o yuti na groupe Gaël. Parce que groupe Gaël les groupe moko ezaki focaliser makasi na adoration. Muto robo yango azate parce que nga choc tirel nazo confirmer en tant que journaliste o ya zalaka sala ka ba information pour na ki lukela bino ayebisa bino ndenge makambo elekaka. Donc muto yango azate faire aller muloto que son âme repose en paix abimisa ba nebele tala mwana na ye oyo azo sala fierté ndenge yango balobaka ke artiste ya kufarme ba œuvre etikalaka nango yango bozo mona œuvre wana yango ezokende et yesko e papa Francis et Fabrice pardon papa Fabrice Ntambwe donc bozo ka ndenge groupe naye d'adoration Chama boyoki travaux yo vani na ndako polo ba trop musala izande awa soko yebi musala yaka na choki tirel confirmango baye bayo ka petit na Brazzaville partout parce que biso to likaka partout hein balandaka biso sans faute peso kozo luka sponsor eza awa en même temps to tcheli bino pe studio pour to monique na ba jeune tala bazo souffrir trop to tche studio moko ezali prix assez jamais vu to tche par nzembo $30 oye o sali nzembo na yo pona ke bana nzambe bazal toujours cultiver soko zolingo soko za intéressé benga kaka na numéro za affiché na se ya bande d'écran na bino okozala mobimba to koyamba yo to produire yo makamno surtout au sali pe ba clip na yo et l'équipe au sentir pe to yambi yo pe na be misho ba to ba mona open ndako ko hésiter te benga parce que musala nzambe wa bomba kangote pasteur excusez-moi ni na matanga na dimension makasi ko mo bengo pasteur maboko na pour la président au maximum la dimension parce que tala kaka biso tozaba na nzambe tant to yoka déjà ba adoration aboye fona mata déjà en tout cas félicitations na yo kinzembo ya tambwisa ngai parce que ngwana biso ezokenda ko benda na rapide na moni kuna lipa moto azaka misaki likolo na ebisi doser nanu
siko to yoka nzembo nini susu Yamba Masanzoli. ah Yamba Masanzoli bobe très maman pour la c'est bon président tout ce qui est déjà na ko kende pona to chité oyembe bato basana ndako ba découvrir na musala Yamba Masanzoli pe ezala quand même moi mukuse po ngonga biso ko muke pour tout le monde nya aussi là na bino pe aussi là na ba téléspectateurs balingaka émission ya choc culturel maboko na pour la choc culturel. Merci vraiment à mon bon Zali. Président, natikelo plateau. Betana no masolo batu ba yuka pe musala ndenge zali. Yamba Masanzoli. Voilà, félicitations, vraiment félicitations papa Fabrice Ntambwe pour musala kitoko zo sala bana mboka bazo découvrir pe bana nzambe na moni ba mususu ba simba mi makasi ba mususu parfois bazu bénédiction ba mususu pe bazui guérison na banda kuna bango parce que oza dimension d'adoration na pesi bino merci ebele maboko pona groupe na bino d'adoration Chama nous allons suka émission na aussi sa émission bon côté couper solution merci pour musala kitoko zo sala pendenge répondre na ba invitation na biso pendenge oye ou la kisi penza kete ozana souci ya musala pona kosalela nzambe na musala faut bokende liboso groupe na bino ekende musika parce que bozabano bouti et pas papa ali muloto kesona proposa bino basuka tala caméra o yebisa batuno na moni mokozi na ngade ta achaka bongila zo la kisanga tant c'est koki déjà on s'adresser par les téléspectateurs oui ça va nous le basuka pe on le ba ici ka bozo répéter au pe ça va programme ya d'adoration Chama amen même pas se suivre au que soit condition que se présenter na vie na yo yo batela kondima na nzamba ko telema poko zo longa
place toujours répété, tous en Lemba, terminus na venu Gungu 109. Tu répètes 2 fois par semaine, mercredi, na dimanche. Mercredi, tu répètes de 14h à 18h. Dimanche, tu répètes de 14h à 18h. Les en coulisses, les en coulisses. Voilà, dans mon message est commis, mais moi, numéro de contact pour Nabato, pour Sanabino, n'invitez vos producteurs. Pour le moment, tu as un producteur, tu as un makasi en Zambie tata. Bon, problème est ça, il y a le problème est ça, Nzambe nda simba. Parce que biso toko luka. Mais ceux qui Nzamba tient le bon côté. À travers Moussala Toto Sala, on est que simba mité mabatu. Bango baroya. En tout cas, numéro de contact pour la Bato, bon, on a posa contacter soit vous avez une manifestation, vous avez besoin de service tu as prester, na ba mariage, na ba grande journée d'adoration de louange, vous contactez na plus 243 81 591 25 79 na bandeli plus 243 081 pardon 591 25 79. En tout cas, merci beaucoup. Comme il y a une émission à Bisso, vraiment, on fait ça en bilo merci. On assister à une émission à Bisso, et pour répondre à l'invitation à Bisso, et ça, voilà, fidèles téléspectateurs, on a moni, tout ça déjà dans Souka, il y a une émission parce que Balobaka TV et ça, donc, on a connu Bissabino qui n'a qui moko ya musicien chrétien de frère Fabrice Ntambwe, où il y a un groupe d'adoration Chama. Azamwa nous avons un groupe d'adoration Gaël, oui, Kamamaki et pas Papa Ali Mouloto qui son âme repose en paix. Les lots à ce groupe naïe, on n'y a l'axi batala naïe, donc il y a le bébé des athées tant que TV ngongé zaramuke, Boyoki Kakandeng et Zalime Kalate, Abobimisa, Makamunyoso, na mesa pour consommer en gros, Pétan Abobimisa, Boyawape, pour te passer ce message. Vous découvrir. Vous allez qui est belé, vraiment, la Pessibino, merci, Bandegonanga, Brazzaville, l'Indien, Bossala, toujours, pour nous soutenir l'émission d'Abino, Bandegonanga, Yamaluku, Nabosa, Binote, vraiment, merci beaucoup. Vous avez belé, on a la mission Zamouke, Namoni, Oyazaki, Sima Caméra, Ndé, Jonathan, Lipa, Motongoma, moi, la matete, Oyasali, Moussala, qui te repose, à peine d'habiller, Bozo, Bisso, bien, Navanda, pour la Bino, P, na Pessi, merci, na Zuma Mbongo, Oyazaki, Sima Caméra. Merci beaucoup. Merci na kapela mwana bungu. Kapela mwana bungu oya sala kapela mosala kitoko pona ke ajo la bino bilili bien. Pe na pesi merci na oya zaki na régie nde papi Kelly Boabwa. Merci bozaki ebele botika la malamu to buta na bino na prochain numéro. Ciao. Président. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup.